bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Je m'efforcerai continuellement être à la hauteur de la confiance que vous portez en moi par le biais de RD Congo Info. Plus exactement dans 5 minutes avec César Ngadi. 5 minutes avec César Ngadi, comme vous pouvez vous en douter. Aujourd'hui, tozali le 19 septembre, ezali jour oyo Papa Tshisekedi alobaki na peuple congolais que lelo ekozala début ya préavis ya président Kabila. 5 minutes avec César Ngadi neti bongo binomoko boyebi ke na 5 minutes biso to salaka jugement te to pesaka point de vue na biso te to pesaka bino ba élément bolandi yango bosali ba commentaire na bino bosali ba observation na bino ndengi bomesana ko sala na 5 minutes lelo 5 minutes ezali kotuna na bino batu bozolanda biso bozotala biso boyebisa biso. Est-ce que président Kabila entourage na ye mutu ezo entêté ou bien ye moko président Kabila mutu a comité tu et pour na makambo ya constitution bato musu balobi ndenge boyebi ke 5 minutes tutuna na gauche pe tutuna na droite bato musu balobi ezali ye moko président Kabila soki alingi atika pouvoir te ye moko mutu alingi atika pouvoir te parce que ata aux entourage na yo ceux qui yo moko lelo ozu décision parce que azali chef de l'état lelo ceux qui alobi ke ngai na ko continuité na kanisi entourage na ye mutoloba na ye non azalité ba msusu balobi attention bobi que la petite vient en mangeant biso tozali banda toyebi te ke soko zu trône ya mokonzi o pneti président Kabila zanango elengi nini ezalaka na kati ba honneur nini ezalaka na kati ezali l'air mususu président Kabila za influençable l'air mususu ye azolinga na ye kotika mais bato pembeni omona bazoloba na ye makambo oyebi kaka ndenge biso baafricain tozalaka tolingi flatterie to oh non ozana no jeune otika ndenge nini na Congo Brazzaville batikaki te na Gabon batiki te bongo yo tika donc toyebi te soki maloba yango wana mais lelo le 19 peuple congolais alakisi que à part ndenge babanda koloba na biso ke tolingaka musique tolingaka kaka sport football le peuple congolais bomoni pensaki avec bravoure peuple congolais akiti sambatinda ye akiti azako tambola azali ko bangate est-ce que zali son d'alarme moko te que pona bato pouvoir ba comprendre que peuple congolais a changé mais epesi biso kaka mawa mingi que tomoni bato bakufi na makambo etali bango te. Et là, avec 5 minutes, nous poser une question. Est-ce que le président Kabila entourage na mutu ezo entêté ou bien président Kabila yemoko mutu alingi à sa la 3e mandat? Donc, comme je vous dis toujours dans 5 minutes, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, vos suggestions, vos observations sur votre site préféré rdcongoinfo.fr. Comme je vous dis toujours, derrière la caméra, les images sont belles car derrière la caméra, c'est beauté image. Le meilleur de Paris, bah, image et lundi beauté à Moutou Azako filmé. Donc quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps.